Bonjour, bonjour, bonjour. Mbote na bino surtout bandeko na nga. Mbote na bino surtout bolinga mama Elia Nitu. Mbote na bino surtout oyo bwa pritanga matoye na bino pona koyoka nga soki na bi allo bonjour. Merci pe mingi na ba onso bwa defisa nga misu pona kotala ngai. Wa bino mama Elia Nitu yoyo naza malamu. Nzamba la musu biso na makasi na PCA merci. Faites-moi savoir de votre côté si vous allez bien. Beaucoup melande beaucoup melande ba commentaire. Et ça la nga ka la ila, ça la nga bien koyeba ki bandeko baza kotala nga baza malamu. Na ko bandel boso na ko présenter ba excuse na ngai na bandeko surtout bazelaki nga mpona live ya dimanche quand ne baba kelon propose de dispose contre temps moko esalamaki et permetaki te ke na kozala na live tokutana na bino mais napesi bino merci mingi na baoyo surtout bazalaki déjà en ligne oyo babanda kozela maman Elia Nitu. Merci beaucoup en tout cas, bolingo na bino etouche nga makasi pe bolingo na bino etouche nga toujours bolimbisa ngai tokoki kokutana na bino dimanche te ka ndenge nalobi lo propose de dispose mais toza kosala kaka na nzambe lelo toza lundi nzambe asunga biso pour que dimanche oyo tokoka kosala nini tokoka kokutana na live na biso tokoka kosolola ndenge tomesana kosolola mama Elia Nitu na kolakisa bino nano wili nanga oyo wili ya garcia nga oyo wili oyo nabaki eza mpona badouleur baarticulation ya biso baarthrose ya ndenge esalaka biso ezosala mpona bapapa mpe mpona bamama soki oyoki mpasi nzoto mpasi olia kotia vix ozwi wili oyo osali nini opakoli na nzoto na yo ekosala bien okomona badouleur ekosila apart wili wana toza na mielka na biso mpe yango soki oza na besoin ya mielka www.maxibienetre.com okozwa mielka soki osomi mielka nde tokopesa yo explication ndenge nini okoutilize mielka mpe ezosala pareil ezosala na badouleur mais surtout mielka ezosala na perte ya poids soki moto oza na mposa kokita nzoto mwa moke omeli mielka oyo okomona koperdre quelques kilo na yo kosala nini ekokita mpe nzoto no okoyoka ngo ekozala malamu bokosana mpe te la marmite de maman Eliane Nitu la marmite de maman Eliane Nitu nzungu ya maman Eliane Nitu bato mosusu batuna me awa okomi na nzungu te service traiteur et de corso la providence yango nde ezali base service traiteur de corso la providence eza toujours yango naza kosenga na bandeko nyonso tu oyo baza na besoin ya mariage baptême anniversaire soki boza na besoin ya service traiteur bohésite te bocontacte maman Eliane Nitu numéro na ngai eza 06 15 31 69 90 yango mpe ezaka numéro na ngai ya whatsapp soki oza na besoin ya la marmite to nzungu ya maman Eliane Nitu mosala nango ezaki maman Eliane Nitu akolambela bino biloko aye kolivre bino tozosala bino livraison na marmite parce que eza nzungu oyo bokoka kolia na kati ya libota mobimba balambi lelo bolie lelo opasi commande na ntongo balivre yo na pokwa balambi lelo bolie mpe kaka lelo wana ezali mosala oyo maman Eliane Nitu asalaka apart kovanda bokodisposer temps mpona kosalela bino baémission mosala na ngai asalaka yango moi je travaille dans l'événementiel. Merci le tokosola mwa moke naza na besoin kosola na bamama mpe bapapa surtout lisolo lelo etali mingi bapapa bakanisaka ke bamama soko ozwi mwasi obali mwasi otie na kati ya ndako esili mosala esili te le mariage commence quand on est dans le mariage quand on est à la maison le mariage ce n'est pas la fête eza fête oyo tosalaka te bosali fête bobengisi bato de gauche à droite bafamille baye baami baye batala robe ya mwasi to batala costume ya mobali batala bacharrette botambola yango to mpe batala balimousine yango eza libala te libala eza ntango bovandi na kati ya ndako bato mibale yango nde babengi libala koyeba comportement ya moninga mwasi ayeba ya mobali mpe ayeba ya mwasi mobali nyonso ntango abalaka mwasi azelaka makambo ebele epai ya mwasi soki abali mwasi azozela mwasi alambela ye semula lia azozela mwasi alinga ye to mpe mwasi arespecte surtout mingi mwasi asala nini abotela ye mpe bana n'est-ce pas yabe ya Zakari je te fais de gros bisous bambote mingi na yabe ya Zakari yanga ya pasi mpe ya bisengo yabe ya Zakari je te fais de gros bisous embrasser libota mobimba surtout na papa Zakari Tulomba oyo asala yo mpo ozala yabe ya Zakari pesa mpe babisous ebele maman Eugénie Monga je te fais de gros bisous na ya momo papa Mongai je te fais aussi de gros bisous mais papa Mongai ba bisous na sala wana ba matama na ba mbunzu parce que awa eza place ya maman Eugénie Mongai respect na bino couple Mongai mibali mingi bakanisa soko abali mwasi atie na ndako esili yango nde libala te yebaki ntango obali mwasi ozozela mwasi alambela yo semule bapapa lelo eza émission mpo na bino bapapa émission lelo ezali mpo na bino bapapa boyebi bien ke
bapekisi biso ekobo, Bible epekisi ekobo, Bible elobi kosie mbeto ya libala te, ezala mwasi ezala to pe mobali. Mibali mingi babosanaka ke po mwasi pe alinga yo mingi, il faut yo po kota mwasi tina mwa lepinya mwasi akokosa nini kolinga yo mingi. Po mwasi alinga yo mingi, il faut sala makambo moko oyo koka makambo eza ebele. Ta musu mwasi kolinga mingi pona gentillesse na yo, ta musu mwasi kolinga po zaka galant, ta musu pona générosité na yo, ta musu po opesaka ye mbongo, mais musu akoki kolinga yo pe mingi na kati ya lieu sacré. Soki na kati ya lieu sacré ye aliaka bien na lieu sacré okomona pa kosala nini akolingo makasi bolingo bando kende kaka eza komata eza komata eza komata eza kokende omona mibali mosusu baza kotali mwasi tala mbinga mwasi atelemi kuna otali mwasi bi oui la plus belle femme otali bien en tout cas o penza mama bota ki penza bota ki mwasi et puis baki kopesa pour sa métisse mo tali mobali azaka ne mbebwe babuka omona mboza mobali mbebwe babu kosotuna mosu kitoko boyo atiki pe mibali ya kitoko aki kozo mobali mbebwe babu ka boye nini nzoka nde eloko alingela mobali na mbebwe babu ke eza nini eza lieu sacré yango alingela ta mosusu na mbebwe babu ka wana aza ko se retrouver makasi na kati ya lieu sacré bapapa mosusu ko amona aza na ye na beauté na ye aza na mwa forcette soka seki forcette aza beauté mona ke so alati mbati so baza kolula non basi baza kolula parce que baza komona libanda eza kati te libanda eza kati te baza kolula na ndengo ya libanda me na ndenga kati to bakoke na ndenga kati bakuta kati eza na makambo nango mosusu libala eza kaka kolia semol te libala eza kaka mwasi botama te parce que la chair est faible l'esprit est fort. Bible yango bi la chair est faible. Siko faiblesse ya chair wana ebongaka na kati ya ndako ya libala. Na kati ya ndako ya libala po faiblesse wana ya chair so ekutani na papa na mama na kati ya ndako ya libala faiblesse ya chair wana esali bien esalaka ka esengo esalaka bien. Okomona mama na kati ya ndako azokoma ka ngebu azokoma ka lailai n'est-ce pas matiti la ngolaise na nga na Toulouse. Omona mwasi ngebu mwasi azokoma ka lailai. Yo yango yo zana ba problème tété ba problème ne papa ebi ko sisa on allié sacré papa bi ana allié sacré fa nesa ba problème ya mwasi na ngai okomona mwasi muso akoma kanda n'est-ce pas ma Christine la congolaise na kati ya Toulouse omona mwasi muso akoma kanda akoma kanda akoma nerveuse akoma agressive akoma kaka kokatela bato mangala ko répondre bato mabe pona nini po ya tondaka te non seulement tondaka te aliaka malamu te wapi na kati ya lieu sacré aliaka bien te papa aliesaka ye bien te eza na ndeko mwasi moko abengi bisinga mama elia nitu nayebi kozaka moto basoni mais air moko longolaka na basoni na yo po yo osaka émission ya mariage ntango olobaka na mariage il faut savoir mettre les points sur les yeux il faut oyebaka kotushaka bapo nyonso to eza essentiel mama nitu nalinga ko mingi mais en tout cas lisolo nanga kodéforme yango te mama pardon betango kaka ndenge nga napeseli yo ngabi oke nazoyoka abi mama nitu depuis na balani na mobali nanga ça fait 4 ans depuis na koti na ndako ya libala na ndenge nakoti na ndako ya libala mama elia nitu nakuta papa faible oyo kaka faible penzo ka faible mama pourquoi parce que nga nasambelaka ndenge monaka bamama Alice Ndombele bapesaka conseil na kati ya bamatere mama Alice Ndombele la servante de Dieu kuna na nina Evry Kokoron ndenge apesaka bamama matere na kati ya Lingomba ke non mobali bakendaka naye nano na faut kobrûle baétape te il faut kozela mobali asala nini abala yo acha na kati ya ndako ya libala nsima nango osala nini okoka mpenza kokende ndenge esengeli mpenza kokende kobrûle baétape elakisi kosala lokola Adam na Eve te bamiyebelaki yango avant Bible epekisi ndenge wana il faut koyeba ngo avant te il faut que ndoko yeba kaka wapi na kati ya ndako libala basi bapesi bapapa mungwa bapesi déjà pilipili bapesi tomate bapesi matungulu ale yo tango okende ndoko osala nini okende koyeba makambo ndenge ezalaka mais bon toboyi na biso mpe mateyo wana te ndenge bolobi eza nango bien mais eza na bainconvénient nango mpe bainconvénient nango eza ke ntango oyo mwana ayebisinga bi mama na respecteki makambo wana nyonso tu nasaki makambo système Adam na Eve te na jardin d'Eden navandaki nayeli bapara mobali abalinga tokoti na kati ya ndako ya libala mama abalinga na 32 ans lelo na 36 ans ye mobali lelo aza na 40 ans toa na kati ya ndako ya libala mama okoki koimagine ke banda tobalana na ye mama na ngai banda na kota na ndako ya libala ntango na lobi ke aza na 32 ans nalobi te ke babalaki azalaki moseka azalaki déjà de mosquée
mais tango ayaki kozwa décision ke nangi na bala ayaki kotika malobe wana nyonso ta bandi kovanda koyoka bamate ya bamama landu nzumbu aza koyoka bamate eke te mwasi ifo kobanda yango te lokola bandaka na yango avant mapro alobi nasala nini natika nabanda kosambela na mibatela na vraimen nakanga sizo ti oyo akobala ngai nda kosala nini akoya kokatanga bilamba ale na ndenge mpe asaki bongo aye mpe kobala kokende na kati ya ndako ya libala akuti papa aza faible jeune garçon mais yango mona ozomona kaka jeune moyebi te libanda eza kati te kolanda te mobali mpo alati ceinture abungami asali mwa coiffure atie te libanda eza kati te bakei na kati boyebi ndenge nalobi na kati ya lieu sacré na lieu sacré kuna eloko ya malongo esalamaka eza te mwasi abandi na kokanga motema abandi na kokanga motema aza koyebisa motu te makambo bongo ezaka soni mpona koloba meme ngai na oloba ngo boye nayaka na soni mais ere moko bangala babiki na éducation soni ezalaka te yango tosala nini tolobela kaka alobiki na mama nitu nakangi motema tobanda kosala nini bandi koyebisa papa olie tovandaka boye tokende kozwa batraitement zwaka ata batraitement mpo okokataka konini abi mama elia nitu eloko esova ngai maxi bien-être ntango nasoma maxi bien-être mama elia nitu yo oyebaka situation na nga te nalandaka nde ozoba maxi bien-être mama elia nitu maxi bien-être olazaki ndenge nini soki papa ameli aza kosala kino na sport asali sport so awuti sport azongi ameli maxi bien-être mama wana nde okomona papa mpenzaki mobali alataka pantalon na chemise wana okomona sava lie sacré mosala esalami mais soki asali bongo te mama pasi na pasi toke na bakisi yango ya mindele ya kopompe apakola lokola ya pomade boye apakola yango lokola ya pomade ekota ntina mosisa mama eloko mo ezosalama te navandi mama ti sikoyo 36 ans naboti nanu te navandi 4 ans ya kokanga motema soki alobi aya kaka boye ameka ta komeka banda ta kolia mama avant banda kaka kolia awa tiaka likwiti mona monoko ameli mai deja soki abiatiaka likwiti moko akatika ameli mai donc nayebisi yo mama pasi kaka en tout cas kote wana mama oyo kaka ke difficulté makasi difficulté mais na ndenge boye boboto kozala malamu asomelinga voiture tovandaka bien na ndako ya libala tout ça ndenge tovandaka na nga pour un début navandaki nakangi motema nayebi ke non eza libala ezaka makambo akose faire traiter akosala nini akobika mama okoko imaginer ke 4 ans on so na vandi changement moko ezalaka te ezalaka pasi soki kaka yo pe mikolo obike maxi eza na rupture mais tokoko vivre kaka kuna maxi te donc okaki mobilité penza mama pasi na pasi na vandi 4 ans on a vandi na komi na 36 ans tobalani na ye na 32 ans tant tolinganaki na ye nazalaki na 30 ans tovandi 2 ans wana mama en tout cas 2 ans tovandi mpe tobalani na kati église nde tobalani na kati église tokoki kobrile baétape te tovandaki mpenza ya kovanda mama na ndenge te kobanda nayebi soki mobali na ngai mama moyen te sikoyo libala yango te bino bobaka bovanda estce libala ndenge navanda kaka na kobota te non seulement kobota me mama laila yokaki oyo bilengi ya ngelingeli nayebi yango te na mobali na ngai na kati ya ndako nayebi bilengi ya ngelingeli te mama sikonga mama elia nitu nazalaka moto akopesa conseil mais conseil wana nakoki yango te parce que likambo wana kopesa yango conseil namoneli yango kilo makasi mpo mwana mwasi elela bi mama 4 ans mama nabombaka yango nalinga koloba na motu te bafaiblesse wana bolobiki na kati ndako ya libala makambo ya libala fo kosani fo kobomba fo kobimisa mingi libanda te wi mama nabombi yango moya koloba mina monaki mama elia nitu na mbengo nayebisa yo ke mibali mosusu bomonaka baza mobali yango aza bogar aza mbinga mobali atonda so tali boga ape na ba muscle aza pe na nini libumoza na kwa tablette de chocolat ndenge ka nga na lingaka penza a mobali penza nga mona dessinaki mama ndenge ka na lingaka mais mama tala passion nga na ki kokutana nango na lieu sacré mobali azali moyen te na lieu sacré moyen te yango na to kosola pe na ba parents oza komona ke papa soko oza na mwana wa mobali akomi kokenda ntango kobala papa linga mpe vandisa mwana mobali loba nde papa oza mobali mpo ozolata pantalon ozolata ceinture tozomona oza mobali eske ki mobali ya bombali mpenza bopiliniki babukundu bwa nzoto eske ki mobali wana ezali osololi mpe na mwana wa mobali ya biso verité ke papa nga bopilikiniki babukundu bwa nzoto ezali soki mpe bopilikiniki babukundu bwa nzoto eza ya mobali mpe mwana mobali yebisa papa verité loba papa nga mpenza bopilikini babukundu bwa nzoto eza malamu te papa akoki koede tozala na batraitement na biso ya bokoko bakisi ya bokoko ezali ya komela ezalaka nango banzete eza nango bakoki kopesa yo bakoki kotraite na ndenge ya bokoko parce que
Moi c'est ebisanga ke mama tokei penza ka penza ke munga nga pesi penza ki seza spray abi penza pompe na linyoko a pompe mais wapi mama eloko te eloko te mama na biso eloko te 4 ans on avandi ya libala po aza gentil azalaka nanga bien afinga te abeta te asomelanga voiture pe na ozomona ke biloko nasalaka kozala bien nanga aflataka nga nde mpona nini parce que ayebi ke na lieu sacré aza fouteur na lieu sacré aza fouteur lokola yebi ka futaka kuna yango asalelaka nga babola mwana surtout na yebi alors navandisaki mobali na biso mobali nga abi te 4 ans ekoki nalingi te nazala mwasi ya impudicité nalingi te nazala mwasi oke nabimaki libanda ekomaki mwasi atrompaki nga mwasi asaki boye nalingi tovandisa famille nalingi vandisa famille na yo tovandisa famille na nga tokabwana à l'amiable tovandisa famille oyebisa famille soki tokovandisa ya ngai te tovandisa ya yo po yanga okoyoka soni nga moko na koexplike famille na nga me tovanda na famille no nalingi ovandisi nga wana papa na yo avandi mama avandi tosolola toyebisa bango verité nalingi te ke nakende lobi okosela nga makambo ke mwasi asalaki boye te nalingi bayeba verité ke yo bopiliki miki babokundu banzoto bwa yo bokufa kala ke bopiliki na yo boye ezalaka malamu te baparent na bakoki kotraite yo me nga 4 ans oyo tovandi ekoki kokontinue so kovanda na 36 ans na yango nakomi naza na posa ifona mbota nakoki kovanda kaka boye te nga na biso eza mabe te comme décision lokola ozwi décision bovandisa famille eza malamu baparent bayeba ke ntina nini boza kokabwana mpo nga namoni conseil susu na kosala wana eza te parce que bapapa ndenge bozalaki bolingana na mesa mama alamba mfumba kitoko mama alamba mbisi kitoko mama asala boki boyoka asa bamama mpe balingana nini bamama mpe balingana na retour ntango olie kitoko na mesa ntango bokóma na lie sacré ye pasa nini alia mpe malamu yango nde esaka bolingo yango nde esepelisaka omona mwasi aza kose rajeunir mwasi akomi kosekaseka mwasi akomi gentil n'est-ce pas maman Inès kuna na ngola ce qui papa leso malamu na lie sacré comment esengo omona maman Inès wana akomi gentil akomi esengo n'est-ce pas maman Chantal kile kuna na nini na Dublin ezanga bongo so mwana papa kile yakei malamu omona ke yo pe na toko bana bango no za gentil esengo bongo te mama eza ndenge wana est-ce que nakosi te basi ya mabala bazaka ndenge wana basi ya mabala tozalaka ndenge wana soki papa ki pe yo malamu na kati ya lieu sacré papa a rempli devoir na comme il se doit ba mama tokoma ke esengo tokoma kange bunge tokoma ka gentil kosekaseka mais soki na lieu sacré papa aza kokipe yo malamu te papa aza kosepesa malamu te etindaka mama bakoma kanda surtout soki so bwana mopaya na ndako omoni mopaya na komi lokola ennemi na yo po ozomona ke ngai kuna eloko ya malongo eza kosalama te yo vandi awa ngai natiaka maboko na moto nalambela ko basemulo liaka oyo ngai nazelaka bapesa bakopesa malamu te nazolia bien te nazotonda te to mpe nazolia te yango bapaya so bozovanda na ndako ya bato fo kosala attention koloba teke mwasi aya azaka gentil te mwasi aleki azaka gentil te oyebi te parce que lieu sacré bomba makambo ebele na lieu sacré kuna azwi te bapimeli ye to mpe bapesa malonga te to mpe esalami te sikoyo na ntongo ozala gentil na yo kobanda ndenge nini ozala ndenge nini mpo dans la vie c'est donnade noko ozala ndenge nini mpo azala gentil na yo mama Odette na vrai kuna pesa ba mama evre mama Odette pesa ba mama evre mbwete na bango sala pe ba gros bisu na moninga na maasi pe masiala sala ye ba bisu na ye ebele masi pe masiala est-ce que na kosi mama makambo na oloba soki mama lie malamu na lieu sacré ndeti ndeke aza esengo na tomona mama lamu na tongo bana ta mbata pa pona nini parce que papa rempli ba devoir na ye te mama komi kanda papa eloko wana epesaka bamama kanda ndenge bapapa epesaka bino kanda ntango mosusu mama alambi biloko eleki pilipili papa osepeli te ntango mosusu papa oza na besoin kolia mama apesi te bamama mpe bazalaka ndenge wana soki oza korempli badevoir na mobali malamu te soki aza kolia yango malamu te epesaka kanda ekomisaka nerveuse mona mama komi kanda na milisoya mai eza te mai eza te wana milisoya omona mama komi kanda mpona nini na lieu sacré mama alie na ye te to mpe alie malamu te to mpe aliaka mpe te il faut kolinga kobongisa parce que libala eza makambo wana nyonso eza kaka robe apembe te eza kaka costume te eza kaka balimousine te ntango boza kobalisa bana bapapa bozala mpe na devoir wana kovandisa bana na bino ya mibali bapapa vandisa mwana na mobali tuna ye mwana na nga bopilikiliki babokundu banzoto bwa yo eske boza malamu mwana pa yebi soki papa ngai mpenza namonaka mwa boye mwana na mafai boye papa luka banzete ya bokoko pesa mwana na yo alia po epai ya kokende azala malamu epai ya bali mwana azala malamu libala eleka malamu papa nini akolobaki eloko wana epesaka esengo te bilia wana epesaka esengo bilia wana ekomisaka mutu lisekaseka bilia wana epesaka mutu gentillesse
Ce qu'on moni couple mususu et bimi baké quelque part, moi ça zane servote. Yé bata mususu ke, yé azoliate, toi zole malamute. Ce qu'on moni papa bimi na tongo na kati lié sacré, aza kanda kanda. Yé baké papa ta musu mama boko pesa yé petit déjeuner na yé, mon papa komi kanda kanda. Et le quoi n'est comment c'est important. Yango nde penza za pe base penza ya libala. Et ça très important. Et ça l'importance makasi. Et puis ça a bonne santé, et puis ça a longue vie, et puis ça a esengo, et puis ça a ngebu, et ça la kaka bien, puis et comme ça a bolingo, et ça a vraiment soudé parce que ezali lien moko yako sakana nangote. Lien wana, ezali lien moko ezaka trop makasi. Trop makasi. Il y a beaucoup de pasteurs qui ont été ancien partenaire. Ce n'est pas pour rien. Pasteur qui ont compris la bonne semence Bostra TV. Il y a tellement d'anciens partenaires. Parce que quand vous êtes un ancien partenaire, vous êtes un vrai joueur. Ou comme un nouveau partenaire, vous êtes un faux joueur. Il y a un faux bande qui brise l'ancien partenaire pour ça. Il y a un bandoto na yote. Ancien partenaire, il y a un bandoto parce que ancien partenaire, vous êtes un bon joueur. Nouveau partenaire, vous êtes un faux joueur. Il y a un faux ancien partenaire. Donc comme naki na moto so na bino mokwalelo yango wana na telemeli mingi côté ba papa ba mama mingi balelaka ngala soloka na ba mama mingi baloka mama libala ngo tokomi bandeko na bandeko to vanda ka te ba papa soko lingi pe mama penza zala pe na bolingo makasi pe makasi papa lukali sacré wana yo sala yango donc lamba ngo penza malamu za malamu mona penza mama penza tete tabi non lingali yo sacré wana ezala penza papa bokanisaka ke bino bwakaka na lieu sacré mama fa komisa yo te mama palinga papa faut komisa yo plus c'est important boye bakeza makamu ko ezaka un peu tabou ezaka na mwa soni mama musu po episode vérité ke yo penza ninga zana ezokoma te mama azoka soni azomo ndinga episode komi ko solo na baninga ekomi ko benga mama ile ndi tutala bonga la bisaka na bite solo la vérité yebisa papa vérité vandisa chérie chérie no ko soni pona ni bino mbali boza déjà système Adana F yebisa vérité ke papa ngana olia mena olia bien te na olia mena otonda te nazulia muzuli sanga malamu te à comprendre il faut ko yebisa vraiment ndenge esengeli yebisa pasa nini à comprendre yo donc likambo lelo eza likambo etalaki ba papa bo revoir papa na lieu sacré talaka mama na elongi ntango liesi otuni mama otondi otuni mama okomi otuni mama yango wana penza soki fa ezali mama fungolela papa motema loba na papa te papa na tondi te papa yango penza te papa bongisa lisusu likambo nyonso to basololaka na milisoi bible mokili esalama na liloba il faut kosolola yango eza important eza très important il faut kosolola yango la chair est faible il faut kosolola yango eza eloko moko faut kosololaka yango na kati ya ndako ya libala ntango tolobaka dialogue nous eza makambo wana il faut kodialoga na makambo wana dialogue eza kaka te soki ni te makambo wana ezofaire partie na dialogue parce que libala penza yango wana nde libala oka penza ki libala naza mwasi libala naza mobali ya libala yango wana pona nini ba papa boza akenda kati ndako ya libala soki mama koto wana aza ko répondre malamu te bokenda luka libanda poko komotika mama ke luka libanda po mo ke libanda baza kopesa ngo malamu po mama pesa ngo pe malamu yo pe fo mama koma na niveau moko boya ko kopesa yo ngo malamu mais yo déjà soko oza kanda ozaka gentil te mama pe moya lesa ngo malamu pe ezate il faut yo ba kozala pe gentil moi ba j'ai demain ezalaka kotia mama moi ndinzaka mama so moni mama lati moi liputa pete yo polati moi moyen de corps nyoso wana pe ekontaka eza très important kokima mama te po kende libanda po lite libanda parce que azana libanda yango aza kolesa so pe che na kati ya ndako akolesa yo pe ndenge wana te yango yo luka bongisa na mama ba papa o nyose bozomona ke boza na problème côté ya bopiliki ba bokundu banzoto bo solo la kana ba papa na bino surtout devant eza na ba papa makasi na pesi pona ba papa bo solo kana bana na bino mibali tango aza ko s'engager vandisa po biso pe ba mama to vandisa ka bana na biso ya basi mwana nanga mwasi moni libala ezala ka boye e plan so suki obikende pa mama kuluta sani akende nango na bozindo a expliquer ndenge nini basalaka na papa bino pe ba papa bosalaka ngo na bana na bino ya mibali mwana mobali singe mwana nga mobali olingi mosa za fanatique na yo olingi mosa za malamu na yo olingi alinga o makasi tala na kati ya liesa ke ezalaka boezalaka kota eti na mwa lepinya okomona bokozala toujours na bon moko bokozala soudé mpona lelo tosuki na bino wana 4 ans
y a souffrance. Moi, ça le... Ah, ngai na sali nini na lembi. 4 ans ekoki 36 ans yango oyo nakomi na posa pe na bota na pe na posa na okake pe bisengbe ngeli na sepela abi mama na koma muto kanda kanda elongi nange koma efana pona nini parce que ngai côté wana mobulu kandi na bakeke vous bénisse, God bless you, Mungu abariki. Tata nzambe kalusa kumuna nzamba dibeshinen bana bitu bye bye.